Merci mingi Maman Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Vraiment ezali komona na ete ba congolais bazali bato moko bazalaka na courte mémoire. Parce que ba makambo nyonso tout oyo eleka na mboka na biso. Et lelo ba congolais bazali kolinga ko ignorer yango. Donc lelo tokoki koloba ete biso ba congolais tozali kosala ba makambo ndenge bana Israël basalaka tango mobuta tango Nzambe abimisaka bango na Egypte kolongola te kobakisa te bandeko lelo bazali koyela bino ba mascarade ya koloba ete mwana mboka bandeko ba bolingo il faut boyeba yango que ba manipulation nyonso ngwanda azali kosala ba montage nyonso ngwanda azali kosala bandeko ngwanda azali kosala yango po ete aloba te ko azali na besoin ya pepe po azo te ngwanda yebi eloko nini azali kosala po azali koluka ba intérêt na ye personnel aluka moyen ndenge nini bokozongisa ye na Congo po na minute ayebi ete soki atie makolo na Congo esika na eza te ayebi meme eloko nini oyo ezali kozela ye oyo bazali kozela bakoki kosala po na ye ayebi bakonzi nyonso basalaka na Mobutu bazongi na Congo no et pour la nini ye kaka ndem tazali kozonga na Congo te ayebi yangana moni azako montele bino ba histoire o nyonso yangana moni na ba Mobutisto nyonso bazali awa oyo ba nyonga ka peuple o bazali kosala n'importe quoi na Congo awa na poto bazoko kokate balingi kosala musala tele bango pe bakotisi na kati ya rébellion bakomi ko inciter batu na kati na ki rébellion na bango ya bozoba. Ba peuple congolais, il faut boye bayango ete manipulation ya ngwanda jamais ekoki kokotisa biso na kati na ignorance totale. Parce que il faut toye bayango ete o ezali susu moment ya 32 ans te bandeko na moment ya 32 ans na kati na Congo tozalaki na ni internet ni téléphone ni ya portable ya maboko ni donc communication ezalaki penza bloqué. Donc tu m'as dit qu'on va penser ma cambouté, mais si tu commis ouvert, ma cambougne surtout aux gens que je na minute par minute, bah seconde par seconde. Et bon on dégaine nini, tu reconnais que quoi na mutloko la déterminateur ngwanda. Qui les oh bah oh azali koko ça tous gens que mon appelle bazali kaka ba ignorant. Donc senga na werason. Werason de la forêt tozali ko ebisayo. Kolinga te ke ngwanda a utiliser yo net tremplin na ye. Lelo to koyebi sa oke tika ba gesto ozali kosala tango conseil de betite ozali mwana mobali olobi ete yo ozali werason de la forêt. Tango balobi déjà moto ozali azali de la forêt werason de la forêt. Donc aujourd'hui déjà qui responsabilité il y a lion. Yo so mona werason nazali siko koyebisa yo. Yo so mona enkoi tambwe to bagaga tambwe lion akei na kati ya groupe ya ba gazelle to ba mboloko tango komi kuna ba gazelle tellement bazalaki ebele basali mo ba geste na maseke na lion lokola ya Monique azalaki yemoko lion s'est retiré après lion telemi na musika akomi ko sala neta tielongi ya mawa azotala ba gazelle wana pazo sanita singa pardon non oui la son eloko zo sala ezalaka te oza neti ko sala neti oza ko simba touche sans koyeba omiyeba po ete babiloko yo zali ko sala ya koloba ba makambu ko bondela ka banini yeba ka ete bana poto lobi baza ko linga ko zwa yango po ete lobi ba utiliser yango baza ko sambwisa yo sans komiyeba to ebisa yo malamu werason lokola déjà ba makambo ese salami zo ba musicien na yo zonga na Congo bakati yo maboko te ezali te ke poto ndem te ko sala ite po lobi même ba musicien na ba famille na bango balia ba makambo basi basali yo tala déjà ah vraiment ba vidéo oyo lobaki ba makambo après ba concert na ndengo zo moloba neti mwana mawa
toke ko surprendre bato mosusu o bazali ko préparer déjà reportage o bako sala tala ndenge bakomi ko tia même na internet na Facebook bazui moto abaluki na sima pantalon sele te kiti mwa muke mataku na ezo ko monana bakomi simekoli bakomi werason omoni ndenge bakomi ko sakana na yo ozali quand même de la forêt ozali moto oyo bato bazali ko mona ke tango ba moni yo bazali ko mona force oyo une grande partie ya population ya Congo ezali sima na yo boni lingi ko misamwisa boye soko beti concert ya poto te ko sala nini zo ba musicien zonga na Congo tika ko fuka mela bato oyo bato bazali ko linga osala ka babiloko wana bazali ko sala neti ya bon we rasona bo posima tango ba ko zo ba image wana baye bandenge nini bakosakana na esprit na yo bango bando ko tsango kaka na babilili pe bandi ko laksango na moki babitala ndenga zalaki tala boye zo ba musicien zonga na Congo bamboka ezali belé yeba ka yango te bino ba musicien congolais boza na stratégie te bino bokanzi soki bino lelo bozui boke na Congo bo vandi kuna bo pesi bango pe bato ya koto embargo mais naza ko ebisa bino 3 belé kaka na politique o baza ko sala soki ba se retrouver te balinga te ba ko luka bino alors werason de la forêt tika ko kwesa bendele ya Congo na yo ko senga ba pardon liboso ya caméra bato basali ba geste ya bo ba pardon ya nini oza ko senga tala moto lokola mokecho comme même ko sagana na yo aza ko loba siko kabi ta sengi pardon aza moto to ko négocier na été so balingi na to négocier na ye il faut changer quand tala mokecho penza za moto ko sagana na o raison bomoni onini yo moko ozali ko linga ko kwesa bendele parce que oyebi même songo oyo bango moko ba combattant o bazalaka nango pona yo te tika ko sala babiloko ozali ko sala zo ba musicien na yo ene na Congo oza na force ya kosakana te okoya ko misilisa 5 ko miyeba poto te nde mutu e ko sala ete po yo soki ndenge nini ata soko ozalaki na ba problème na moni ke poto ringaki o régler yango mais kende na Congo o organiser ba concert na yo na Afrique o s'en sortir au moins ndenge bakomi ko utiliser siko kombo na yo werason bandi ko salir kombo na yo po yo ko obandi siko ko linga ko kotisa na kati ya poto na kati ya bozoba ba pardon ya nini ozali ko senga liboso caméra ozali ko tia elongi neti mwana ya mawa to sepeli na geste ona te po biso to linga ki ete tango bango basali obo zo ba musicien no kende na Congo parce que to yebi bango moko ndenge bazali ya bayebi force na yo mais okomi komi sambwisa komi kitisa sans que omiyeba vraiment ezali pasi pe mawa bande ko babolingo yango na tozali koyebisa bino ete il faut boyeba yango na mboka na biso ndenge ezali wana bato basala ba makambo ya ba tuerie ezali kaka bato lelo bozali komona oyo lelo bazali kosala makele bangwanda oyo bani ata bana mosusu ba mouvancier oyo bazali na poto misusu pende bazali na babetisa bato fimbu babomisa bato mais soko oza na kati ya histoire oyebi masolo to koyeba te mais bakomi mpa na poto bakomi koganga koloba bango bakanisaki ete époque ya ex Zaïre ekozala kaka moment oyo ya kobetisaka bato fimbu mpe ya kobenga bato babete mais bayebaki teke mokili ekobaluka mais mokili lelo ebaluki tala ndenge baye kokomba bangunda oni basala bamisala balingi kosala mpe misala ya poto te mpo nini mobuta mesanisaki bango na facilité ya kokende kozwa bambongo na bainstitution facilement dans l'entretemps bato bazali kokufa bapauvre baenseignant impayé bafonctionnaire impayé na kati na mboka na biso na ntango ya ex Zaïre lelo bakomi kozwa bamakambo nyonso to bango basalaki mpona koluka kobambela yango Joseph Kabila bino soki lelo bozali koloba bato bazali impayé mais bino bozali koyeba te ntango bozali koloba bato impayé bato wana soki totali bien bareklamaka basalaire na bango ya baretard oyo bazwa a partir ya banani a partir ya bino no bato mobimba bazalaki impayé pendant des années mais lelo bato yango mpe lelo bakomi koluka sikoyo kodeklare bamakambo basalaire na bango oyo bazalaki impayé na ntango mobutu epai ya gouvernement ya lelo mais à un moment donné il faut bato wana mpe mitu na bango esalaka yango na tozali koyebisa bino ete lelo ngwanda komi kopesa bato leson na poto mpona koloba ete non na Congo ifale boye na Congo ifale lelo bozali koloba ete Congo mboka etondi kita soki Congo mboka etondi kita mais bino bosimbaka bakita yango bodirige yango pendant 32 ans bomoni ndenge botika mboka na kao
mboka etikali zamba lelo po bomoni ete moko Joseph Kabila aza kosala soni esali bino bokomi kaka oh na Kongo kuna asali nini aza kobakisa kaka banzela bon likambo te ata bakisi banzela ebongo bino wapi oyo bino bosalaki oyo bobakisaki parce que bino bosaleli kaka bamakambo babelge basalelaka biso tina ndenge mopakati mbangu bosali eloko te Équateur kutu koloba te tina eloko bato baza kovivre na zamba mpe kolala likolo na banzete nani yango ayebi yango te pasi mpe mawa mpo na bino na babiloko ya buzoba bozali kosala mama Rosalie nazongiseli yo maloba